pour nous comprendre le logo ni yaza ko bana ko logo ni baza ko répondre eza louche pour couper court ko bande baye ben ngabake ngai na yi politique te mais na muke to mo yoka na ba radio to koli pe mwanda de sona gi ko nguluma na ko ko meka ko boaka lokolo malgré na politicien te jamais na temps étiquette na Congo akoki ko remplir la tâche nyonso so pas comme candidat na présidence ngala chino ekoki ko sala matin amoke bango ba yebi ba place so ba côté là na place so ba binela mais so bien peut na voix normale ndenge peut être mutaza penda opposant ya Kabila penza na ndenge azo sa ba déclaration na yeke naza na foni ya Kabila to ki ba tiseke bien surtout ba non mon frère tout ça quand même bateau alors ceux qui ont na foni ya Kabila pourquoi pas yo le la Kabila je pense que yo ka venir ma radio pourquoi pas le la Kabila que mon frère Bomi arma boy na boy il faut ça la bon pour publier bon so comprendre point d'interrogation moi mon ne va ni wana tout ça d'abord mikolo donc nous na utiliser moi mke sagesse c'est que ça la po na ko détecter makambo ce que la louche alors nga pena banda interview liboso tishiko no ba ile mu ko simba te mais le kono zo ibate zani mais le ko moko penza so bolandi bien na kati wana izo simba ezate za mke louche sala mon ko za président de la République papa Olivier tango zo loba lilobo loba salela ngo je pense que introduction ya papa Moka c'est un millionnaire onanga ndenge à se présenter na diaspora mais ceux qui n'est pas pessi d'être des promesses la radio ko coûter moins de $5,000 est-ce qu'ils ont touché na nini mais ceux qui saleli en côté ba une question na radio parce que na une première question vous à répondre ni et pour il ali personnel il ali individuel na mutu oyo ngai na prometaki mais na interview de ça biso qui le beaucoup mo ke ça mususu exploité et yebate mais tant ngana insister à l'objet mais ce que si ko tant ngana zo loba na ye à l'objet ngai po me li ngana mutu na prometaki dès si fait tant à poti ya lobi non comment vous comprenez que chez moi et betani wana ouais ko ça réponse sur des années papa mususu na États-Unis na Canada côté azo sala même reproche papa Roger côté azo sala même reproche. Comment observation à 4 personnes et qu'on écoute en emballement c'est quelque part il est au moins marché merci papa en tout cas merci papa non vraiment makamolobi les analyses vraiment intéressantes toujours solo là toujours mais tout le bâti émission to zoyer to yo qui est et après na ba analyse biso moko to analyser parce que to lobi que biso ne peuple biso na bino to zali peuple to za ko analyser alors ndeko kasongo namoni yo tunagi mingi ba mituna personnel parce que yo en réalité oyebi moka malamu à titre privé. Oui solo papa na sepeli na ndenge moi commentaire papa odona utu ko tsawana papa ezala nde bongo biso to zali omoni to za bantu respect ezali papa moni papa Olivier ndenga za na yebi na limitaki ba dégâts poso na ngai na panza mutana papa na ngai na panza ye alingi ko loba lisusu eloko te tango amoni ke ngai ndeko na yo na koti esi kazalaki ba réponse non ça peut les ala ngo ba camouflage ndeko papa Congo ngana lobela ye devant ba na Skype na biso Congo oyo zo ko prétendre diriger comment la biso ba naïf te po ndenge ba Rwanda lelo bazo sakana biso automaïe les bazali mais papa vous avez réalisé à taille comme mon côté papa Odon moi j'ai des preuves par mikanda par facture par bloc oignon sur la salle et zali à Wezaranga papa moi aujourd'hui je peux aller même au Congo et devant ba adversaire naïe na bimisi ba bloc onga na zarango moka il n'a pas de valeur c'est un menteur papa nzambali bisanga papa Olivier il dit pour na linga ko panza été azana makamambongo na zolo ba papa za lukuta il a promis à combien de personnes à réaliser en côté maman Hélène va organiser une conférence na Paris va louer ba mituka avec 5 églises 5 pasteurs papa même pas un frère va niler lokwana il y a tant de preuves ndeko nanga eloko lobi papa ezali lokwa mutuya ngai ndenge na yebisie lelo assurer biso nini pour biso to faire confiance moi qui vous parle en tant que votre frère papa ngala mwana nzambe biso to tambola na sembo nzambe na biso alingi tozala na vérité na kokufa na pauvreté na nga moi j'ai jamais crié que na zana $100 ou bien $1000 mais il a crié à moi qui est pauvre je fais papa j'ai fait de fardo na zina tse photo na ye likolo na côté ba bisike belé
mokolo na solo na yetinda même 1 centime de kolanga papa donc atinda ngote ndenge papa omoni papa Olivier c'est un journaliste a boy na ye ko tia ko boma moto na pétrole alinga boma ngona mai yango moni malili za wana de kolanga c'est pas un type à qui on peut faire confiance wana to tikali biso na biso ata la ninga papa ngalo bisaka ngali soutien papa donc pour la nine je lui ai dit la vérité même si papa Moka je vous respecte en tant que prétendant à la présidence mais ce qui total na sagesse ngana za plus sage tant mususu yo za oleki ngana intelligence mais la sagesse soit beaucoup ko ngana za sage ozangi nde ba conseiller combien de fois il m'a menti Roger Bongo ça sengi nga ba preuve pour panzaye na lobi non na ko salela côté j'ai rien à gagner yango la papa ozano na raison c'est pas un type ou une personne à qui on peut faire confiance nenga zo se prétendre à la candidat à l'élection présidentielle papa nanga c'est du mensonge à kokokate il y a rien maman Hélène a eu personne na kisasa papa na zo yebisa yo bon toute vérité n'est pas pour la dire papa la bomi ma Hélène nga pona umela na mokili mais ngai pona nga aza croix rouge c'est pourtant na 4 il y a aza oubli c'est une personne que je fais connaissance mais la bonne chose qu'il m'a apporté c'est à fongola nga ba porte belé tala lelo nga na yeba na yo papa odoto yeba na kité lelo to komi bandeko kaka po na mboka Congo oyo ya tsali lokola sangisanga na bino yango na papa vraiment nzamba pambola bino makasi to continuer la droiture na biso mutaya ko kosa biso ke baki no kosa kuna na Kinshasa c'est vrai quand je parlais de Kinshasa ça c'est pas normal il fallait dire le Congo ni au Congo ni à Kinshasa adam mutu moko ayebi azate papa nanga azan nul mbongo la pas zoloba ezaya lokuta je l'ai dit ce gars Lukanga il a mon numéro de téléphone il a tout pour moi à Lukanga moi je m'en fous papa ngala za combattant na kokufa la martyr j'ai pas peur de lui s'il faut dire la vérité un jour na kolobango papa nanga biso toza bato institut polele to ba nzambe to tambla na vérité voilà le kolinga na bakisa yango la papa c'est un type il y a doute il faut avoir beaucoup de doutes et le bilan papa na éviter ce qui papa DSB mutako magike et comme écoute la doute même na ba diplôme na universitaire ce qui ezaya solo na éviter papa mais pour en tout cas c'est un truc que j'ai déjà oublié et effacé nzamba pambola bino to continuer mission s'il y a un problème ngala zali ceux qui veulent combattre va lukaka za contact na ba papa Olivier azana va donner na ngabo luka botsa bango en contact ngala za na Montréal nous luttons pour le Congo nous mourons pour le Congo que vive le Congo papa ngai Congo ya bakoko wana zande kona bino di vivala na kata Montréal nzamba pambola bino papa. Voilà, merci mingi de Dival Akasongo, vraiment intervention moko très touchante parce que hier Yebaki Ayebi révérend Moka à titre privé ba travailler kanaye ou ba travailler naye alors vraiment azana ba élément oyo tant mususu bato libanda bakoki kozalate alors papa DSV yo namoni obeti c'était kaka likambo ya lokuta naebite exemple na yo ya lokuta ngo pe obangi koloba namoni yo na ye bozo utiliser kaka sagesse alors sikoyo komi era débat yebisa sonano c'est quoi perception yo moni lelo est-ce que vous êtes convaincu que révérend Moka fera un bon président ou bien oza convaincu na eloko mosusu na banzi papa na biso Olivier nyonso oto koloba ebongaka mutu azali wana boza koyebisa ye makambo na misu na ye vis-à-vis pamba te biso to tikaka mutu teke to tikaka Allô papa DSV oui azali koma komeli ngai awa alobi ke il me connaît que sur le net papa soda alobi lisusu na ko panze pa bongos. Papa na biso. Moi j'ai utilisé la sagesse qu'il utilise la voilà, sagesse. Papa Kasongo, Duval, c'est là moi moukié, papa DSV Assisa, et bongo, yoko yako pakisela biso élément ou autiko loba. Tika papa na biso Kasongo asanza oya ye, papa sanza. Papa na biso Kasongo sanza oya yo. Lilobe pesa melio. Sanzi na lobby nazo ko expliquer bino que Aza sur le net il est en train de m'écrire a manios tozoloba azo yokana yango parce que a komelinga ke ayebinga sur le net mais même ayebinga sur le net moi j'ai des preuves c'est un escroc je le dis maintenant Moka je te dis que tu es un escroc j'ai dépensé mon argent tu m'as bien retourné j'ai fait tes photos nazana ba papier wa Moka s'il te plaît
ngana yebi yo na Namir. Moi j'ai été en Namir. Olingi na pe so adresse na yo na Namir na Bruxelles. Olingi atangelo ba kombo ba to na Namir po yeba bango. Moi j'ai été en Belgique, na soki na yana Canada pour ma maman. Moi je te connais moka s'il te plaît. Oyokinga nazo yebso vérité ndeko langa. Soki le bina panzo na ko panzo si ko pesa bongo sur la preuve. Tu m'as envoyé tout. Na contacté même babato à sécurité balinga salo sécurité. J'ai contacté les gens de l'hôtel. Tu m'as même pas envoyé un centime. J'ai parlé même avec Jean-Pierre, avec Charlotte, avec tout le monde. L'équipe no onga na yebite na moka. Alors, utilise la sagesse surtout dans la présidente de la République. Kozala mwana mukete o répondra na biloko boye. Parce que sagesse n'a pas limité. On a pas continuer la bino. Merci mingi papa Kasongo nakanisa émission comme moto parce que ben les mains ya sikeza kobima papa DSV limbisa na zone si malobe pa na yo. Papa DSV liloba esongi pa na mboka na yo. Nabanzi papa Olivier naza sous na mingi ya koloba te tangu moto azalaka na nzela ya singa basenga maloba papa na biso yo na tango wana opesaka te ndeko azalaki na singa esengelaki ke yo pesaka biso maloba to tuna kaye yo zwaki mwa tango mingi alors ndeko azali te tokoloba nini moto ebongaka otuni question à répondre yo tiki moto akei naloba lisusu nini nazongiseli yo maloba merci eboto. Voilà, donc tout ça koba se koba ndeko azalaki alobaki 1 heure to respecter quand même quel qu'en soit et donc to lingai to sala to tuna betuna to sali yango to tuni mituna je pense que ndenge ndeko odo en lobby moi l'élément otoyoki référent lobby et ont permettre biso to ko débattre bien alors to ke na lombangu et pas ya ndeko lu ba joie. Allô? Oui, papa. Allô? Je m'appelle Samuel. Lilo, m'appelle Samuel de Konanga. Navodi ba discussion ezali moto mais wana ekomi ya kofinga na en tout cas nalingaka te nalingaka mingi ba mususu balobi bako participer lisusu te parce que mutu oyo azalaki wana ifali atune ba question azate akotuna question te omoni oyo eza radio tozolanda ozomona il faut ko contrôler topesa radio topesa na mutu a créer radio valeur na lokumu totika mafinga na radio omoni tozali en guerre ezali blague te tala bana ya Côte d'Ivoire ndenge bazali kobunda na mindele ozomona radio oyo garçon a créé yango apesi biso tofungola monoko na biso po toloba makambo ya mboka il faut toyeba nini tokoloba soki tokomi wana soki mutu a se déclaré azali candidat à la présidence et qui a na radio alaki ses capacités na yete et monani na miso parce que ba question internationale nyoso par exemple nga na tunaki na zui réponse te lelo tozali ba umbu na mboka ya ba oyo bazali kolinga kobotola oyo basi babotoli mboka na biso. On n'a pas un président de la République na mboka na biso, on n'a pas un ministre, on n'a pas un parlementaire, on n'a pas babiloko, on n'a pas d'armée. Vous voyez, soki ndeko na nga wana oyo akapoze candidature azaka kawana na pesi conseil, il faut aeba la politique dissuasive oyo eko benda ye epa ya batu et puis soko za na mbongo ba déclaraka te jamais o déclarer te ke